Merci Mama Tumba, moi c'est kitoko ya papa na biso buloba. Kaka ndengo lobi ya mingi ya kozele ya te bande konanga bozolanda kala te papa zokota na plateau po ete ayeba kozwa continuité esika nini o maloba mama ayebi kosuka. Wana ndeko Michel azobendelanga papa po ete ayeba ko continuer sika o nini mama suki. Papa na sepe suko ya mbona plateau na biso malobeza na ngambu na yo parce que maman beti c'était makasi ma dans les 5 yo moko compléter place wana. Bon ngata loba penza polele ya. Polele po nzoto oyo eza juste enveloppe. Donc maman buloba oyo zomona ezali enveloppe na féminin. Mais en réalité oyo eza important ezali molimo na kati molimo aza mwasi te ya mobali te. Donc toi na biso baninga na kati na musana na tata toi ba collègue na kati ne pas kweli. En fait na mokili il faut oyeba ndenge ya kosaela mayele ngala kosenga bino mingi surtout bino ba journaliste. Ngai na bala Mama Tumba te ngala za na Mama Buloba. On l'appelait Sœur Tumba. On l'appelait Sœur Tumba quand elle était célibataire. Natangwana, qui missionnaire déjà, la République centrafricaine, Bambo Kibele, à Kinde Kosa Moussa Tata, et Nga Nazui, grâce à découvrir une âme sœur pour moi. Mama Buloba, c'est une âme sœur. Donc, à ça va bien. Ce qui est bien, c'est mais moi, c'est pour nous causoyer, il faut vous rappeler stratège. Si vous avez stratège, c'est au là. Quand il a une stratégie, comme maman le bio, ça qui va stratégie. Tout ça, il y a malembe. Donc, on a la croisade d'évangélisation. Avec un air très sérieux. Et là, il et Fapa Ingaïzawana. Et à temps, il y a Nzamba sunga mbala sima tango to fungola makamba orchestre il faut toujours ça va grosse caisse on donc parce que to ça la nzembo na ba biloko mususu amen azo yembisa nzembo avec sa voix et batu bazo yamba avec mbunda ba guitare ezate mais ozo yoka ba mélopée na mélodie ezo sala ba yeye a ngana oleka na nzela baf les aki na nzela na yoki mungongo bon ba jeune ba silikate donc na yoka ba yeye ngamona lo binzambe est-ce que okoko pesa ngamona mwasi yote akoma mwasi na oyoka no mingongo même kwa no yoka mungongo donc na yoka bolingo na ngana Yesu e bolingo ya sukate oh ae e bandaki ne kulusu e kokoma kinolola donc ngaba ngaba motema nete bima esali ba yeye na lobité oyo nzambe pesanga mais esali pe ngolu na nzambe 2 ans après na kota na église moko ya assemblée de Dieu ou na assemblée de Dieu ba bengi moyembisi apesa moto na église na moni mona mosi mo hotel manga lobi mona mosi oyo na monaka na yo kaka molimo santu pe lokwa zaka na mwa songi na ya bien ole ayembisa nzembo mosusu kaka nzembo wana donc mukolongo na koyima yanga 2 fois na zui mwa kuit na lobi lelo fona mkuta na mwana mwaso na so wana mukolongo tango kilte silito na sali effort na simba ina loboko na pesa imbote na talinga lobi oyo likabo ezali ya kokamu mais eloko ekamusa inga c'est toujours cet air sérieux le lenge na ya sérieux wana na pesi mbote lokola mwana mobali nyonso na meki kokanga loboko na ye yoki ba stratégie ndenge bani mais na sentir abimisi loboko na ye avec cet air sérieux là alobi nanga frère ko kumisa ngai te kumisa ya wenzambe mutu apesi ngai likabo wana za mbata molimo c'est quoi il faut na yekola mayele nini pona soana donc na bandi ko tuna kape batu na sali mo enquête na ngai na yebite so ko tuna mutana mais na sali pe mo enquête na ngai na yeba Sœur Tumbango aza ndenge nini c'est là on va m'informer kazala qui missionnaire entre parenthèses avant na kuta na ye aga déjà missionnaire dans les Bandundu avec Jacques Verneau ya Sugu Mwindu
pour bien oublier que Jacques Vernon ya Suki Pembe azaki déjà koloba mo minoko mingi po ba mboka nyusa tambola ya kanga minoko atia na poche abandi loba na comprenant que aza sérieuse ba ebisinga pe lisusu boye yeso kolobi ser nzambe apesinga ndoto ke yo zaboye akoye biso ke tika nga pe na lota ndoto namona ka nzela mulai toko banda place nini nakutaki na KDC bazobenga na comité des assemblées de Dieu au Congo bazobenga libende, c'est-à-dire elle gérait la parole de Dieu en elle, elle gardait un sens sérieux et namona ke moi si aboye il faut na bâtir sur stratégie le ko la linga ki nzembo mingi le ko la nga pesa ko beta moi guitare kabi bon namoni awa porte ko fungwama dans la semaine on a bandi ko ya séminaire na assemblée de Dieu à Kigoma na milobeli na proposé et proposition nga ezaki ki blague parce que na ligne qui na za la clause na za toujours pele pele lamba qui ont déjà libéré pour na za la pele pele na yina ebi ke mutu alinga kunga alinga nzembo bonga bena beta guitare na senga ye quand même na la qui guitare ya ofele mais avec intérêt bon malheureusement ça on a pas de pele pele ça na so malheureusement ça on a pas de pele pele parce que l'histoire changeait donc on a continué avec la guitare na côté ko l'accès kuiti na zoa ki déjà tu vois là comme c'est biso makambo donc na zoa ki tamisa ko l'accès guitare ça qui t'a ko découvrir une fille qui prie na solo baté pour na balai mais j'ai découvert une fille qui prie sérieusement, une fille qui lit la Bible sérieusement et ceux qui t'ont bandi li solo tant qu'on soit li solo même bien on a verset biblique tant qu'on va faire la li solo wana comme il la poste oyeba Bible lobi ni place wana donc il y a like yo bando like c'est kita ya comme like so mamba gagner ngana besoin de balanza mais na ko wanga na ngote mama buloba abongoli motema na 69 ngai na bongoli motema na 76 donc na kati na kondima ye azali yaya nanga bon na kati na nzoto ngana vie na ye donc pour comprendre ngo amen mais côté la parole je ne peux pas le nier. Je vous dis, un gars type n'est pas un professeur ordinaire. Elle enseigne très bien. Ce que ça n'a pas bengaye, on a accompagné bon au vivre enseignement. Maman, pardon papa, papa mutuna ngeza kake au lobby avant au s'approcher pemena au saki banquette. Alors na kolanda témoignage na ya liboso to sala ki na mama na banquette on a bi ko kuta pe na ba décourager okuta pe na ba encourager o ba encourager pe na ba décourager parce que tant okuta ki nango décision ezaki nini ozaki toujours ferme différence nanga eza oyo ngala saka enquête ndenge batino se saka enquête là je dois vous le dire personnellement maman Buloba m'a aidé ya koyeba nzambe na ba dimension na ye ba facette na ye yoka na kati na enquête nanga na tuni bandeko ba yebisinga oui ya solo aza mosali ya nzambe munene aza sérieuse mais aza makasi na liloba na nzambe soki likamnyo so yo lingo yela ye yango akomema na parole et soko convaincre ye okende musika mais soko réussir au convaincre ye te nakasi quelque part boko katana. Et na remarqué que mi komiso ko ya ba yebiso que no bazana retraite bazana jeune au kuta ye azo diriger parce que na tango wana azaki déjà molak école de dimanche azaki diaconesse azaki choriste azaki missionnaire azaki ko diriger ba maman azaki ko diriger ba jeune fille donc une pièce maîtresse donc on a compris que moi c'est modèle il faut na prier kamingi. Alors na kati na kobonde alanga naza na confiance na ba signo nzambe apesa nga parce que ba signo abatu ezaka na ba découragement laisse-moi vous le dire parce que ba luba balinga ki liba na ngate poza na kanda de ba parents na nga balinga ka liba na ngate donc tant so ba luba bazaki na église
balinga libala ngate bazali kondimate ke libala le simba. Mes amis aussi baninga o bazali déjà ko servir à temps plein. Ba oyo bazali lokola ba pasteur ba mingi bazali ki n'assurance té. Comme mes parents ne voulaient pas de ce mariage. Et comme certains balouba n'aligaté que le chrétienté, certains balouba dans l'église n'étaient pas. Et quand je dis ça, il y a dans balouba na moli monanzo tonyo. Jalou ba rappeler belé na kati na ba église na biso. Donc n'avec plus na confiance na ba signaux. Alors j'ai eu des signaux où et cela est que ma cambonio so ba décourager ba koloba et aussi mbade. Tenez, il y a eu un ami pasteur à lobby. Au moni libala et ça est loka singa misat. So au moni ba parents ba sepel na ngote tika. Au moni ba ninga musu na kata église ba sepel na ngote tika. Au moni certains serviteurs paient ba sepel na ngote tika. Au moni c'est déjà misat. Mais moi j'avais des signaux du Saint-Esprit. Amen. C'est ce qui est grave. J'avais vu des choses que bato ba monaté nga na mona nanu na bali certes mbate na ki likola globe terrestre toujours tambola biso mibali bande nana oye biso makambo na yande ngwa soki molimo sante donc nazalaki na kondima ne loko moko bato bazalaki na ngote menga na yeba yekoka na yeba ke mwana mwasi oyo cette âme sœur so na kangami na ye na kosala voyage 5 continents. Je le savais. Naïba yike nakozala mosali na nzambe monene. Naïo comprendre pe papa na yo, maman na yo, bakoyi ko pesa yo biloko nyonso, mais kozwa mwasi ezali grâce. Donc ponanga maman buloba azali grâce oyo nzambe asala nga. Yawana lela danger. Nanga na benga chouchou. Merci papa Buloba, vraiment na lanjo na boke binyoso ezaka mama nzambe ndemte ko sa ke ezala bo sans nzambe ata ba décourager okokata nzambe yo leko kenda ise ko za penza elombe na Yesu Masia mama okoko baksani na o papa lo. C'était ça ayaki na pesa qui condition ya 8 mois. Condition 8 mois. On a répondre ye pendant azela qui réponse nanga pendant 8 mois. Donc, dans un 8 mois, on a découragé, on n'a pas kendi. Après tout. Donc, 8 mois, on a fait essayer à kendi. Pour déjà, est-ce que je vais aller penser qu'on va dans moi c'est firme le d'abord, l'église, il y a ta guitare, acoustique, baffle, il y a bien wana. L'église, il y a l'église nous a la plein pe ba qualité ba na basi nyas. Alors on a découragé ngabi mes frères. Miss nous mon ati. Tani tinga ngazanga infirme na nga pe bien té. Hein? Est-ce que vous ba nous ba basi musto ya l'église on a pe ba choriste pe on a dirigeant ba no banguti. Ya lo bina ngabi té. Nzamba bina ngaka yo. Na ndengoza ngana otala libanda noté. Mena otala na kati na yo. Et là, on a zip infirmité. On a besoin qui finit comme on a zip infirmité. Mais na quoi ajouter na maman Joloba. Papa Ozali. Tango ngai na bandi ko mesa na ko solo na ye. Bon ndenga bolobara. Tango bandi o tali toyi. Nazali ko kotsa ba élément prophétique. Na yebisi mama buloba na yebisi lero na bazobe na certumba. Na yebisi Nazan assurance. Bakobenga yo évangéliste mondial. Aux a messagère ou à quoi épater mokili mobimba. Malgré 8 mois il y a découragement. Il y a découragement ezali naloba ezaki 8 mois na qui important ça école. Et sungaki ezalanga ezalaye comme ça niveau il y a prière hein limbisanga na benga en anglais the level. Il faut commettre ça niveau de la prière pour aux anakimia. Amen. Hein? C'est très important. Dans ce bâtiment, so à cause de vision pas dans Zambé. Ce qui est ici, vision na yo ya mabondeli. Li kambozo sala et au simba.
parce que na kati na vision na mabondeli kuna okobanda kozwa mikolo nyonso nzamba lobi boye pona likambo na osala nzamba lobi boye et d'ailleurs ngana ko bonga na ngana lobaka na bato mingi mama Buloba m'a amené na terrain moko oyo et comme singa vraiment sali na kasi peut-être yo yebite na ce qui PDG ya télévision yo akoko yeba yango na mboka na bango baza na couple moko André et Sergi moi c'est na mobali basala nzamba temple et bandeko wana basungaki mayele na biso vision na biso na ça même na lettre na bango prochainement na koya na lettre wana hein tozwaki ngolu ya kokutana na bandeko wana awa na Kinshasa parce qu'à ce moment les gens ne voulaient pas voir une femme prêcher yano ki na zolo ba na insister na likambo hein na lobela on peut bien donc en réalité ça c'est l'enveloppe oya te akazana kati. Alors André Sergine couple wana moi c'est aya na mboka oyo na mobile na ye batu baboya atea non moi ça côté atea mobile a le problème de abandi mobile na bandi côté atea le bon makambo ngota atea yango seli batu ba bien malobi lelo bobino bolinga kate moi c'est atea. Mais nous avons convaincre que moi, c'est nanga abonde la peau na ba malade bazaliawa. Ba pesi conditions zaki moi c'est fois là ta fleur na mutu. Ako côté on va prier bo pa pambate. Sergi na la tali kitambala. Pe ba vita biso na église munene moko awa. Oyo balingaka ba ngala ta kitambala te ko taka kombote. To taka kombote. Sergi na la kitambala. Tama telemi. Mama Mikolana tobongisaki fois na biso nyonso. Pour Sergi taka tema bandi ko bondela ba guérison onan to monate to viva boui. Limbisaka na lobete ba pour na ba niao na ba so comme sélégué. Mais guérison réelle. Et ça dit que couple wana tant ba sali musala ba ko benga ba on a parlé du peuple. Siko au moni ba mouvement nyonso na certes mon dawalo balanga. Abi ndeko yaga po moni bino bolinga ka soko zui fiancé au bandi restaurant au bandi côté plage siko yeta mazui fiancé a changé norme a ko benga yo albe uza place nini yaga to secteur ken sika songolo séminaire zali mbala liboso no mona ken pas bandi ba stratégie ba stratégie te ya ça a besoin d'un homme formé. Tika na lela moi so bando tika na lela na moni Clinton un grand missionnaire ala c'est pas congolais belé ba yebi musa américain na sala nanzana na donc azo invité ka place musa ezali alors na parlé du peuple na ligne consister on a pour nini alors bibo yaka tout la musala couple na bazo sala mama est-ce que vous pouvez ça tellement moi muke pona le belango bien oko tellement donc yo molandi na biso na ozela obongisa caméra molandi na biso ko kama note poste ta na bana pene pene mama Buloba mo ba aza ko mettre mo ba onction moko bo ya likolo ba onction mokilo te ya likolo donc maman na ebisio to comme ko na paix du peuple l'air wana na za na molimo santo maintenant na zui baptême dans le Saint-Esprit. Limbisanga na osimbela mère. Donc biloko na sala ke na s'attachaka na yemingi. Amen. Lero na zaki na nu na akina nu muluba. Parce que moni ngape na zaka ndenge wana moi c'était até moi ça la boété. Mais tant to koti na mukolo wana séminaire à André Sergi. Mama wana akoti na mobali na ye. Et tango ba koti ba mati likolo wana na zolo bango na kombo na Yesu. Amen. Au moins na kata salle ya parler du peuple. Na likolo wana eza okanga. Nous avons eu la grâce de voir des langues de feu descendre. Maman la Sergi
atali ndeko moko alobi nzambe azoloba yo ndenge ozali wana infirmité lelo ezosila makolo lokolo moko molai moko mokuse makolo est normal c'est comme un niveau mama ezali te que tozolota ezali te que azo ba déclaration une femme ngalo bite tant ba comme na lera koseka nzembo bato ba yembisa na kimambangu na kiti na zaki na matali kolo azaki mokolanga transformation obina saisi opportunité na yeko telema place ba langue de feu zokoya mukolo na telema nga langue de feu koya bouf na yoka ko banda mutu tina linzaka ndenga kuresa ka na yembisa banzembo lero goza ko benga biso ba animateur na yembisa banzembo modèle na yembisa nazo yembisa nazo lo ba langue na yoka nzoto na ndenge mususu tango siko to silisi yoka siko mama likambo mama likambo oyo yo lingo yoba entre biso papa ba benga biso ba buloba oh tento yoba entre buloba tango to bima na simbie na loboko na bine merci beaucoup likambo yo saleli ngai nga Yesu aza témoin nga na okufa pona yo komoni ndeko kamwe na télévision na yebi likambo yo saleli ngai parce nena ko salenga likambo ndengwana a invité nga place ndengwana yo biso ba invité ba place ba séminaire ko tanga kate Maman, na simba gloire ya ndengwana. Bible le bien ngoti. Ne sais-tu pas si ta femme te sauvera? Mais elle m'a sauvé. Il y a une raison capitale. Oh maman buloba na gauche, naza. Na droite. Maman mon na tambola na ile kwa garde corps. Parce qu'elle est princesse. Mais chaque fois que na tambola na ye asala ngaba bien. Ngala lo baka soki na balaka. Maman buloba te. Nde na kufa. Na boyi kotanga makambo bili oyo nzamba asali na nzana ye pona zala mukotoko bongsango toko fungola ngo koleka donc malem nde mama lobaki to koma pe na betape wana donc ndenge na sabu ndenge lobika polele loko polele ko ndenge na sabu na molandi to azolanda ye ba papa buloba alela mama buloba c'est ce qui a fait que na ko kotika mama buloba voyager moko na okufa ceux qui m'ont le bazate bon papa lobi ya kokufa so bongo yo maman lobi nini te c'est quoi tellement la mesana ye omoni maman za toujours na sac à main oui pourquoi de beaucoup maman mesana na sac à main on so sac à main ça tout monde neti libo que ça déséquilibré donc ya ça sac amen na zakane na côté. Amen. En tout voilà. Cas. Vraiment, Oezaki témoignage à maman la biso. Maman Elisabeth, ngapena kosenga série mususu. Tout ça la émission à ta côté à moi plage ko. Et que ça bientôt kokoma. Parce que wana so ba rambele pa PDG. Wana na la possibilité de ça moi bisoulé na solo ba boye. Parce que na sa boye nzoto na ngai bandiko, et puis makambo il faut to la sakango bandimi. Pour ce Valentin za biso. To komo kepe na suka na pesi bino nzela mama ko telema oyambi aza yo mto pekisa bina zate. Ça na bon sango. Omoni eza na nzembo moko tango to bandi. Oh nalingi na nzembo wana. Moni ya moni na simli kama bizu wana. Na nzembo wana ndeto zali ko enseigner na mabota na bato. Likambo ya papa na mama koyambana. Amen. Ngana zalaki na ngai kufie. Ngana lingaki na nga. O beba wo. Ngaba bwaka kanga na libota ye. Ngaba seka kanga na baninga ye. Yesu oh. Yesu. Yesu oh. Yesu alokotinga abali singa bongo na koma amen
kitoko kitoko makasi ya to bibo ya mboka po ezala malamu il faut libala ezala malamu surtout église po ezala bien il faut libala pasteur mpe ezala bien pasta bon omona bapasteur bato nyonso wana babe yo monana te papa na mama yo monana te papa na mama soko libala eza bulu yekeba babulu yeki na nsima keba on donne ce qu'on a on donne ce qu'on est deux choses alors mboka na biso po ezala malamu esengeli mpe libala ezala malamu surtout po libala eza base oyo nzambe atiaka biloko na kati ya libala toza na assemblée générale na assemblée nationale na kati ya libala toza na sénat eloba tata na biso assemblée générale eza wapi salon sénat chambre epai badécision nyonso makambo fo tosalela ngo émission mobimba totika bato na posa po tosalela ngo meme émission mobimba alors yango tobi tosukisa bandeko bongisa sénat eza siège oyo yesu akitaka siège wana sénat wana te eza ya manzanza mais eza sénat ka ebangiso te nzambe avisite bino lobi tozwa vila nzambe yapambola bato nyonso apambola vraiment nzambe apambola napambolami parce que naza pembeni ya couple oyo nga mpe nasi nazwi epakolami oyo nzambe apambola pdg na biso paster miko batika pourquoi pas na nsima ya caméra michel kekela nakobosana te pardon mama na biso mama salome ye mpenza donc comme aza tracteur abenda gros poisson po évangile fe mata baangle mobu toboloba liboso mais topamboli papa wana tolobi hello. Bye. Bye. C'est quoi maman yo